Bana poto, ban Afrique, ban monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batu tout liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci on peut sabine lo ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour nous retala événement qui ça. Famille au monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka na bomoko mboka. Kipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo. Ozana salon de coiffure. Ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Voilà, merci beaucoup na ba internaute nyonso ba pesa biso confiance toujours na www.bomoko-ya-mboka souci za makasi na kanisa noir ezaka na matanga penza raté mais ezaka ko lakisa ki toza na mawa ngana latinois ndeko na latinois ndenge bandeko ya Suède sikoyo diaspora congolaise ya Suède bazolela babungisi moko ya bango en tout cas mes condoléances na bandeko na biso nyonso ya diaspora na Suède na tonton Patrick Momo na Victor Mukeng l'artiste polyvalent na ya Prince Monzale na Suède ya mes condoléances na bino Aigle Michel tonton Roger Isaac bino nyonso boza na Suède impératrice bomoko ya mboka vraiment toza de cœur na famille biologique ya ndeko na biso oya uti kotika biso mais awa toza déjà na mort nde na bisaka bino na information toujours car na source to beta lisolo ya mambriko kona sa photo de Jésus eza ke mambriko ko to ebaki tonton papa asekisa biso biso pe tokuta ye na bika ti tozalaki bana mike to bando tala groupe nzoi oyo ezalaki ke kolala te mpo korate lisolo ya ntongo ezalaka mwa mpasi olingo okende ya classe mais naza na ndeko moko nayebi te batémoignage eza ebele moto aza na témoignage na ye ayebaki ye ndenge nini mpo so moto akufi akoma adizaka motu malamu lelo motu mabe aza lisu te oyo abandaka kofinga biso eza lisu te oyo naoka motu malamu yaya mes condoléances. Merci mes condoléances yaya mais eza pasi mpenza mpona koloba bien papa na biso mambre koko vraiment en tout cas amemelaki ngai plus na vie na nga asele ngai ya mingi na groupe les abeilles de papa Ntiakala azalaki vraiment camarade ya papa ya président na nga papa Ntiakala yango wana kolobaki ezosala pasi esa pe apasi makasi tolela ye mpo esala mwa bien ya mawa tokabola mawa po bible elobi ke oyo apesi ye moko mpe azwaka tokumisaka nzambe na bacirconstance nyonso to yango wana pasi
C'est ça la moté, ma méconnaissance na famille biologique ya papa Mambri Koko, bana famille bota momba etikali. Na zapana ndeko na ngai awa yaya méconnaissance na yo. Mes condoléances maman. Kombo yaya oza ya groupe ni. Naza groupe ya papa Ntsakala les abeilles. C'est-à-dire ah na mort parce que corps ezobima déjà kalaté. Na bi koza na message ya kopesa baninga au témoignage ko sala pona papa Mambri Koko ebaki. Nayebaki papa Mambri Koko azalaki camarade ya président na ngai. Papa Mambri Koko eza pasi. Nazwaki ya mingi epa ya papa ba conseil na musala na nga naza nango ya théâtre. Koyoka su pasi makasi jour asuka nakutanaki na ye l'air na sisi répétition ezalaki mercredi. Tokutani lisusu toyambani toseki apesi nga conseil na musala nango ke nango mwana ngai ke nango bien. Eza musala moko vraiment soko poni yango na mutema moko okozwa ba surprise. Konga naza nango ya malamu yango wana atika nga na conseil te. Esika nyonso onda okutaneza na banjonzi vraiment conseil na onda ozanga te. Ezaka pasi. Mutu ozali na mercredi après quelques jours qui a coufi vraiment eza pasi. Merci beaucoup bandeko bayoki yo eza les abeilles ya papa Ntsakala na. Azaki camarade ya président mais bato ba epi Mambri Koko te lokwa bino bovanda na ye. Ni ne go rappeler ba Mambri Koko siko so ba otala biso. Eloko ko rappeler bango papa Mambri Koko. Ezali na musala na ye na ba œuvre na ye. Papa Mambri Koko asali ya mingi. Asali na RTNC, asali na Banzonzing, asali na papa Johnny, asali na ba ndeko mususu. So batali ba pièce na ye bosombi ba CD bokokuta ye. Eloko ko rappeler kaka biso pe baninga mususu eza misala na ye ba œuvre na ye. Merci beaucoup. Nous appelons de Konara Mobali. Akufi aza papa na biso, ndeko na biso, koko na biso, ya na biso. Aza ba kombo ebele wazaki na mokili. Mes condoléances. Ouais, merci, mais souci za makazi. Pour moi, papa Mambri vraiment zaki papa moro bien. Ouais, na ebié. De tourner ne trop. Nzonzi na film suka toujours tourner na ye eza Ismaël. Et la fin du monde. Toujours tourner film mais on a le jour tourner binanga Yannick. Conseil on peut ça yo moi na za série na musala o. Pour le binango au mona bilengi nango. Donc après 5 mois conseil les ala ki papa zote ya mwana ye ki atambwa na doatia. Mais le jour moi to zaka na ye pas venanga love kilao. To solana bi petit. Supporter ba passe pia kama mbutu supporter. Mais les jours n'a nouvelle qui vient Koufi na Kokaïti. Même si ngamo la vanda na parler bon na le la batu ba ondimate mais elle là qui vraiment Nathalie que papa azaki na nga apesa ba conseil que moi na zala boy tambola boy mais si bitima na arrive dai. Yango moni na vraiment la mort awa. Pour na tout le papa na biso vraiment ensemble. Merci beaucoup mes condoléances na bana poto bazar de Carnabiso oyo balobi ete mama okamata likolo eza ya tengu kolemba te eza mosala na yo fa de gol mata les deux boules l'Allemagne abi Yvonne kolemba te lokola Junior Platini boss live na Belgique baza format de Carnabiso ba on so ba oli les artistes asala mosala na ye emonana soki avandisi kombo na ye eza petete toyebi mutauti na eloro te lelo akoma Mambri Koko atandenga kufi molimo na ye pe malakimi atoza na moko kalate encore réseau bimato olanda tie siki kozala esika ngonde to komona bandeko na yo ba yo kolela ye bandeko na yo ba yo ko rendre ba hommage na ye ya suka baninga na ye ya théâtre parce que az artiste ba artiste nyonso o ba kozala wana en tout cas na bomoko amboka nene sister kaka oyo nze tambola ke bana fausse information parce que l'Afrique kozala to landa biso nyonso mais en attendant tozana na mok to moni ba o bazoya ba obe ba yete peut-être ba kozala kuna donc mamo kama ba ka vérité polémique te tozana no. Hey!
Oh non, tout le monde impact c'était pour les sur impact moi ça là ba tonda wa bandali baneti sou tout pas on a RFI on comprend ba journaliste na bonda ba ta polémique ya osaka artiste et comédien oh ba yé ba zalia et puis boli bana boli bana basala ba mona basala artiste et comédien basat oh ba so ko ki on ba mona so ba on ba question au mona vidéo ba on ba question peut-être ba moni ça ah papa na ah so azaki na kini basalia nabino mabi pendo chako mama tangi zaka différent kaka na batu so bino bolingi to lexa una efficace ko ni magazine lobi be batu suba oya mais lobi ta batu na yake parce que lelo ezali to répondre ba mo to répondre ba mo to sala ngo ka bona to répondre ba non makambo ya shaka koko la nango tena ko pengi sikoyo est-ce que yo ngana le kna te vraiment ça commence kasi bo blo yo kila mo ko ba jo shaka ko commence ngai na ko matakana de police to ba ye ngabu na kureza kina musala na soki assez permis de repenga ite ko participer yo moko yoki mawo yo ko participer comment ça to ko luka c'est ça to ko luka yote so ebi ngai mamri ko kazaki muji oko ya ezati ke papa tsana na téléphone sala ko yo sawa kiso to sako est-ce que dans l'équipe native ko to na roba non mamri ko ka kupie ko ya ko pesa so ko jamais to zulia moi Aza vient à Bisso, Aza qui vient à Bisso ensemble, c'est bien qui nous conseillait souvent, qui nous encourageait. Il y a aussi la Moussala, donc pas Liwanae, mais ça passe pour Nabisso, donc nous avons le coup, c'est ce qu'on peut dire. Mais ça vous passe parce que c'est un vieux qui aimait ce boulot, qui nous encourageait à faire un travail. Et de là, il a pas si mis. Voilà ce que je peux dire. Bon, atikeli biso courage nae, détermination nae, volonté nae, wazaki nango voilà aussi agotiki atikeli biso quoi. Voilà, tu donnes papa Koli mes condoléances. Merci mamie. Voilà papa Mambri Koko, le loi tiki biso témoignage ni otikali nango. Regret surtout, mais témoignage parce que tout ça nae, ça va passer, tout ça nae une partie du groupe Salongo. Bon voilà quoi, tout ça nae ensemble na RTNC. Donc en tant qu'agent à RTNC, Atiki vide en tant qu'artiste, Atiki vide, donc regret Ezali parce que artiste de Babarakou Farate, mais physiquement Koufara, à Kenderanaï, il y aura plus un autre membre sur le terrain ou sur l'écran. Membre comme ça dans la société, tout le monde est image à Kala. Mais œuvre, tout le monde est œuvre, mais en tant que Moutou, tout le monde est souhaité. Voilà regret à soi, on a tout à l'heure, sommes taqués qui est libéré. Voilà. Maman a qui n'habite bien mon artiste, c'est beau ça la ligne pour garder toujours bas souvenir on a eu bon rabisoté. Bonjour. Pour garder bas souvenir ça bas œuvre, bas souvenir à côté. C'est trop tard mais oh a bien mon beau ça les andeng. Ni autre ça bas œuvre. Papa Doudou Akenda. Ah. Mais beau ça bas œuvre, ce que tu rediffusé. Netinini par exemple. Tout ça nini somme ta koufi. A koufi. Nzambe a décidé batba koufara, batba botamara, batba kolara. Il n'y a plus autre chose autre ça en dehors na bango. Toujours c'est le ronin. Muto koufara na et bana. Yesu ta koufara. Moi nzambe. Abraham a causé nzambe qui fa koufara na. Moïse a kendara. Donc la mort est normale. Et ça a voulu par bon Dieu. Donc on regretté ti de soukate. Il faut dire que les bois ils ala rango muta kendara na voilà. Donc kendara libéra. Akufi akei me bana batikali nenga balobaka soki papa akufi atikala bana quelque chose mais yozana no monument vivant bana bazozwa nini ndenge ozana bomoyi ne bana ngazo pour bana na monde na yo na monde artistique bon muta d'abord responsable bana l'art exact que Koboya yo osala okengela bana yo on est artiste mais on est d'abord homme on est humain on est responsable chaque artiste fait la responsable de la famille naie pour bana bakola bien basina za bien bana batana la classe malam ba la voilà ko senga les arabes sur les erreurs pe la artiste ba bossa na ke artiste akendaka donc artiste za immortalité
peut-être côté ba œuvre de l'immortalité na côté ba œuvre mais côté mobima kendaka na alors un artiste doit vivre tant mike zozala ça ba sacrifice pour ba tanga bien hein so ba tanga bien et ça va bien pour bana bango ya ko débrouiller bango plus tard so ba tanga malam mon so ba tanga malam te so yo zaliga o sa ba so biga na sa ba fier na ki pe bana te o la ta bosa ni bana na yo c'est erreur pour l'artiste ba va vedette tu yo vedette mais ba va vedette voilà la différence. Allez derrière. Merci beaucoup to kende kor ya papa Mambri Koko Sekei ba exposé en on azo na salle ya zo to kende déjà merci na bande konyo so Suède to ka blana bango mawa ya prince Monzale to za na yo vraiment na mutema ya na ngai Victor Mukenge na Suède na yebi ete beaucoup feli to za na mawa boss na biso akufeli moko ya biso ya diaspora congolaise na Suède tonton Patrick Momo mes condoléances na yo Hervé Lola lobina komisa nyonso et pas na yo Aigle Michel mes condoléances bande konyoso ba olanda biso musala to baki to kolemba te oyo nze tambola ke mana fausse information tanga mamo rambe obela mais je zati makolo eboya mais nzoto elo ba information ozo biso na kiete na swate do fona zala kaka matika songo bien maman Kambi yana luka mati bala poto na luka mati boss live Junior Platini boss live na bela matika songo yo mati toza na mawa papa Mambri Koko Sekei yo poza molobeli ya bato témoignage ni otikali na omoni papa Mambri Koko na témoignage mon moi tant toza ba petit dimi banda sa théâtre mon boy banda le kana TV baza ba bangwao ba maman Dita ba sans souci ba ça ce que ba sala église moi pe valongo na bantengo pe valongo banini siko ba ya beba na pasteur entre ye ou bien mangobo moi ye pasteur ba beba na siko na mangobo à partir à likonda mabonza ba beba na vraiment te zandambo boy dans papa mon temps ba bandara ba théâtre na radio balisa ponge yazala déjà yango na tant que biso ba petit fils na ye da ba koko ya ba koko na ye akufi et l'autre pesa ye à part présence na biso ezati parce que nzamba pesa rapé à Joaka et zanzela biso ne songa na to perdre leki na chez bozala qui de loin de près bozala nanga donc vaut mieux kozala na moto vaut mieux ou lela na moto azolela ki ozana moto azana esenga pour le bien wanga na eza bongo matika songo biso toza na net toyebi ke toutaki na TV ataka ototiki TV mwa moke mais namoni ngana yo biso to bambiaka bato mosusu bayeba te bakanisa tobandi net lelo te biso banda TV tobanda TV lelo te yango na bit bantu bakanisaka biso tobandi ka na net lelo te biso tobanda TV pi TV yango eza ya moko te ça veut dire que ntango otanga ba TV otangi ba 5 TV ba 6-7 donc cela veut dire bakolo chaîne wana baaki na ba confiance na biso yango moni mama okambina matika songolonga ba bébé tozala na ba Hervé Lola kutu nayebi ke boyebi déjà c'est un pote ya ndako ya pongi ya kolala ya mpiaka ya bisengo ya nyonso ya ba guerre ponga balongola biso na nzela mo desaki lienga balongola bango Adam Sisola ebi mambo yo tolongwa balongola bino balongola bango tolongwa biso moko bato bayebi mambo toloba balongola matika so omenga to bima be papa ntsakala zaka no silike en tout cas to temaki wana asika bi ba journaliste mso ba tuna la question te net to finga mama kasi net na matanga bezani na c'est comme nini net na to mona petit mombo ya mwasi azu Adams 10 minutes za émission ndeto za les interview fibisa mutu micro ba seconde mais mon petit moi net na ba jar boy ya matanga ye depuis banda ko moni siko yo vandaka wapi o moni donc asali no mission na kata matanga ya 10 minutes musale baby peut-être so chami ko na n'importe qui pour azara moi si pas azara mobali si tanoro na bango ya tata moi si na bango yango zobiba étant que président ya Genet ya ba journaliste nyonso net yango tozo bundesko mikolo tozo sangana na ba mama mokambi tolobaki o azana biso za o yate tali biso te mukolo kozo problème o lukave chaque Congo biso to yate merci tozo continuer na zana Adam Suluzolo yo kala zaki 10 minutes comme journaliste c'est un confrère mes condoléances
Merci. Yaya, tout coup tu le matin, papa Mambré Coco, on a habité témoignage nous en En fait, vraiment, la biso, Boakandobo, on a dit que Bolanda biso vraiment beau partager na biso mawandez à la kaka vraiment artiste comédien quoi. Tout ça aux hommes morgue maman yemo. En fait, papa Mambré Coco azaki idole ya ban ebele. Donc c'est-à-dire baronde basala ba chemin les lobiso tozo ba go wana pe to koma pe o lekana TV pour y bango bazala déjà sera ba lisaponge ba bilora ba radio et puis ba ye groupe nzoi ba sangani ba mama o no soboye bi wana lelo azate ya omoni to tiki na sa moya kishasa oyo ba tenia ba noir o la sa toujours matanga donc to ye pena to lela na famille biologique na et puis famille artistique mobimba ya omoni na tiki lisango na lati poso. La diposo, bien, Adam Sizolo, fondé, m'embébélé, belé. Vraiment, tout ça, toujours honneur, Yabusala Oyo. Et puis, donc voilà quoi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, tout ça continue matanga. Na pesi mes condoléances car na batno so bazana Suède. Beaucoup feli moko ya bino lokola moko ya biso atako nga na Suède te menazara déjà na molimo na Zoya. Président dom na lila bina Zoya. Président dom na lila bina bisaba na poto nga na oya na compte na yi. Hein? Non bella lokolo mais je suis zate. Fona loba eloko yo bana poto botala biso vraiment botala vraiment bolinga musala tambola nanu pardon tambola bo comprendre mutu pe na samo ya Kishasa mais aye osala musala. Merci, félicitations vraiment aux bagarreurs. Merci beaucoup, merci Naya Prince Monzali aux encourageants chaque jour. Merci Nayo Junior Platini Boss Live na Bella. Merci Nayo Fa de Gaulle Mata de Bundes en Allemagne. Merci na José Massène en France. Merci na Guilain de Valère na Suède. Merci na bande konyo so balinga rabwa kandobo.
Voilà, merci beaucoup. Na bana poto nyoso ba Olanda biso tobaki toza na matanga ba nyoso bazolela papa Mambriko kwa sa tiki biso foto yango tozo tala bato ba olela biso baza ebele ba kamska na papa chéri azana na motema Junior Platini Boss Live na bela Victor Mukenga artiste polyvalent na Suède tonton Patrick Momo Aigle Michel vraiment na bi ke bozana mawa ko bungisa moko ya bino ya diaspora congolais na kati ya Suède biso pe atobungisi comédien moko ezaka biso so ba congolais passe ezui biso ba o baninga bomoko mboka baninga ka vérité toza na pona vérité pona luka vérité oyo ezo pesa bo solo président na Lilabi Yvonne vérité le kabora ndobo si c'est comédien mususu azawa na pesa emote ya mes condoléances. En tout cas mes condoléances, merci maman. Na zana problème sérieux na monique oh via le bagi na ngai yango ekokisami abisa ngai petit na ngai omoni film na osala na yo bengisi ngai fin du monde so ina silisi film na voyager donc eza passe je pense que bato batala rabiso na télé bayebi ezali dernier film oh via sali ngana moi nete na koko na ye na ndenga musala donc film ya suka via sali na koko ne Ismaël yango ezoleka dans le même jour bayebisinga vie Mambri akufi le même jour on a tchaki fin ya pièce wana ya fin du monde donc na suspendre même ba répétition na suspendre ba activité nazalaki na déplacement na bina osala ngote po via la kisa yenga ndenga okende esenga ikaka biso ba ototikali tozala na moi sagesse to comprendre nzela ya biso nyonso tozala bomoko
tole la vie ensemble na oyo azwaki chance ya kokutana na vie te na oyo azwaki chance ya koyoka ye kaka soki oza artiste vraiment yaka tole la vie ensemble aza seul vieux qui nous reste malgré bafie baza ebele mais vieux aleka na polémique te vieux aleka na chantage ya mabe te vis-à-vis na batu mokolo nabengaka vie mpo asala nanga filme abi petit pièce osala kombo nango nini nayebi se mpe naosala fin du monde nangi nalakisa batu mokili yango ndenge balobaki ekokufa mais tomona yango depuis 2000 nti lelo ekufi nango te alors tokufa na ndenge nini ndenge yango ekokisami donc vie ntango akei epesi biso totikali mayele mpo toyeba vraiment kozongisaka merci na nzambe tocontinue koservir bato œuvre na biso ezala na ndenge ya malamu sans polémique tolingana vraiment eloko nazodeplorer nango makasi esaka liwa ya vie Mambri akufi très tôt nayebi te obengisaki epa na yo eloni emarkaki yo epa na ye mpo obengisa ye na troupe na yo parce que bavie baza ebele bon eloko emarkanga mpa vie Mambri nga nalanda vie lere wana eza groupe nzoi nazala même pas na vision na kosala théâtre alors lelo ntango nakoli nasali chemin na nga na bandi tala na bakaye de charge po nyonso totikaka na mutu ya bakaye de charge na biso ya kokomprendre mpo ça la même histoire il faut préparer donc déjà vie azalaka na kati na nga mpo ndenge aservaka art na ye aservaka sans complexe lere nga nakomi prête à koaffronter nabi te vie wana aza capable nga mpe nazwa mayele moko mpa na ye donc nga nabengaki vie wana na bénéficier un plus nabengaki ye te kaka mpo aza artiste non natalaki capacité artistique na ye namona ye kele bon nga na kobénéficier quelque chose donc oyo nalingaki na bénéficier na yango mpo nazwi grâce ya retourner na vie Mambri en tout cas aincarnaki rolo ngai koko nde napesaki ye nabaki na ye vie mpe filme yango asalaki ya liwa oyo na tosala na vie nabi vie osala filme ya liwa mais yo moto okufa te moto akokufa eza mpe yo koyeba no nzela ya moto wana te ke euta na kanal na yo moto yango ngam na koboma ye ngai Ismael me na kokotisa mabe kati na yo lokola enfoutiment lere moto wana akotala na vie normale akomprendre non eza Ismael te c'est vie Mambri qui a commis tous les erreurs c'est pour cela lere nazwaki temps ya ke passer na casting na vie Mambri namoni ke vie ça va à répondre na ba norme nabi vie salango ba bijou la reine ba kata ba nanga baladi ba ya ba beta vie Mambri kwa la mort donc niveau ba betela ki vie na ba extrait na ba film naza voir même un film suka na saki na vie na nebimité donc naza vraiment naza riche po o via tikelinga Ismaël eza richesse po naza riche naza na film on betaki ne le monde des méchants na nebimité donc il fallait premier épisode dans le cas sans Dieu. Ba poto ba kosoma wa peut-être ba tika ata na archive ya oyo ya suka ba moment na ya suka oyo mo kozana ngo so ko sa ba ngo plaisir wana ya kozongo wapi. En tout cas film wana na osenga batu nyonso ba contacter nga parce que et ça œuvre na biso congolais hein o akufi aza congolais aza artiste a servaki mingi batala d'abord Ismaël te ndeko tolobaka tondimanaka te ntango toza na bomoi kaka liwa na nga bakoloba tala ba œuvre asalaki mwa mayele na nga mpona réaliser na banorme vie wana bakisela nga un plus alors lelo kutu nga nalingaki bato bacontacte nga au lieu nateka yango na kopublie yango gratuit mpo naza na eloko na kopesa moyei te mpo esi akei même nasombi cercueil même na timboli libulu même na sombi libulu ndenge nyonso na kotoka et koservir nga na eloko te seul moyen ya koservir atikala monument atikala na kati ya mitu ya bato omoni na koloba nateka yango bato bakosomba yango bakozala ndambo mosusu apesa raison ya bamoyen mais soki na publier yango ekopermettre dans la langue même bano baza mike oyo baza na vision ya art babénéficier na oyo via salaki lelo na groupe les amis d'Ismaël. Merci beaucoup. Voilà. Nakoki ko lancer numéro vraiment oyo akolinga zwango na kopesa bango site nanga bakota na kotia yango na site pe na kolekisa yango na télévision te.
pour nanga chance d'angina bénéficier nango ya suka et ça na pesa sous batu numéro nanga ba bénéficier ezali 00 243 089 61 13 55 donc ezali 089 61 13 105 donc numéro nanga yango wana oyo mwana bino mambri ko kwatikali ko tikela Evre via Kei. Merci beaucoup bazana vraiment na ma on sent que bazana ma so lati noir eza longo kara noir te mais eza motie mane eza kozoka bana poto ba olela na biso elongo. Merci beaucoup na papa tonton papi Jessie na Londres, merci na yo. Et puis on a Paul Mayala au azana Suisse, Paul Mayala na Suisse yaya nazara ya robela mais bolingo musala na osala kaka nazana chouate po musala kaka ndebe ngai so na tikina na olela bino sangwa solo so na bina lala vérité boye ba ndenge nini mama zali aba to meka oyoka maman apesa biso témoignage azana témoignage parce que yende penda abandana mambri koko depuis na bimeli bonima muke ya na mawana témoignage surtout ko garder pour na papa mambri koko atiki parce que yo vanda na papa témoignage kaka nazana ngo ya mambri koko na ndenge toza babotama ya commune moko quartier moko bokeseni kaka ya bakombo ya balabala po babalabala na biso elandanaki Luapula Nyanza Kitega na ndenge toye kokola tokangani lisusu toluki kosala lisanga kaka ezalaki mokolo moko biso nyonso tokendeki RTNC mpona kosala teste na biso ya musala kaka ndenge tokendeki wana pe bazwi biso tovandi na collaboration tozalaka na biso malamu tokendeki nzela moko tozongaka nzela moko lokola nazalaki ka mwana mwasi nga moko donc bango nyonso bazali kowela ngai na sens ya mabe te kwa na sens ya kuencadrer ndeko na bango ya mwasi. Bon, après mambri koko talaka bana mibali ndenge bazalaka bon baza ko linga basi omona soki natali kanga mwasi oyete na kokende ka nga moko na teleminga bi mama nini na mobali na ngai nini nini bino boye bakateke mobali ya mutu soka bengi ko linga te yo po yembango po yoki aza vedette aza mobali na ngai nga moko na luka to sala esika moko pona batela kai mobali na nga ezala ntengo ezala nani nga moko na kotele manga bite baninga batali balobi pona nini boye botika tika kape baninga pe bazoka mpepe nga mpepa nini eske mpepa ngo bazoka kaka changa bongo toyebi bana basi yango te toyebi pa bauti te totika moninga baninga bazwa mpepe bazwaka bongo mais quand même nyosto banda ekoloba bazai koyoka biso soki tobi tolingi mwana mwasi oyo te bandeko nanga basi baboyi wana biso nyonso basuke baboka bamavila lero wana biso nyonso tokangama esika mo tobi tolingi te oyoka pe tikaka bandeko nanga basi baboyi na osala nini atiki tokoswana kanda na biso ekendeke musika te ata toswani yoka osiliki pe okangi kanda yaka na sombelo biere yaka lepe na yoka biere na kepe basombeli nga pe biere na meli yo penza yo kaka biere nga lobi na koluka pe biere yango na silika kite pona ebeke kosuka kaka na biere na ndenge bandeko na biso batiki biso bake bapoto nsengo aye kokufa tolobi pona nini boye bango tolobi loka nsengo akufi esili tokolela lisusu te koko dia nzombo chaque fois soka bengi kaka boni bino kuna ndenge nini entel aza malamu obonoki mambri koko malade aza malade onoki mutu boye en tout cas penza bokangana makasi botikana te biso ape tokangani bino kuna pe bokangana pe makasi botikana te po nzoi na poto nzoi na Kishasa
mais lelo oyo na Mambri Koko tolembaki ete po Mambri Koko eza te ke o aza mwana quartier na biso na hôpital bapapa Ntsakala basanga fofe bamedar batikali kolemba ta mokolo moko te soki kaka moindre rappel sanga fofe mbangu ye wana sakendeki moindre rappel medar sakendeki le mususu mwana mayo za wapi naza koto yaka mbangu Mambri bana mibali bango wana peke na mbangu bakozokende le bakoma kuna bakomi kobenga biso bana basi pale biso wana tolembaki ndeko na biso te po toyebaki ete wana aza biso toza mingi te toza muke kutu na remercier mama na biso mama Nicole Dibambu ye mutalobaki alobi nzoi elali bosala bozongisa nzoi tosololaki na mama na biso apesi biso ba initiative tolobi bon mama ça va toyoki tokoluka tolamusa eloko yango Mambri Koko abengi biso alobi boya tolanda oyo mama alobi biso bi bon ça va tozaka sima ya mama mais après Mambri Koko maladi lisusu nini lisusu nini toyebi kaka bon ndenge alaka akobela ne bon lobi tomoni ye mais etikalaki susu bongo te ye moka moni moyen te asengi ti akota hôpital na Njili na quartier 7 ye moka moni moyen te ayebisi mwasi na bi benga Sami baya kolongolanga awa benga Medar babengi pe bango Sami mbangwa Medar na musala Sami ake kolongola ye aye na ye na kabinda avandi wana na Médecins Sans Frontières fallait pas ala wana balobi balongole kuna bakendo tie na place na azali aboyi ndeko na biso mobile aboyi aza komi kanga boyi tango balobi ne babite yo oza artiste munene moyo ozala awa eza te fo ozala kuna bia sava ndimi metina kondima wana bamaloba ebandaki kokima maloba ebandaki kokima kokoma na mwa tango moko soko tunie Mambri nani azoyeba sute Mambri nani azoyeba lisusu te baminganga bamoni moyen te fo transfert na mama emo loko ezalaka pembe na RTNC tomoni bakonzi na biso basali pe fort po Mambri Koko ayoka malamu motuka mbongo Mambri Koko transfert na mama emo tolandi bakisi nini tolembi te tomoni moyen biso nyonso tolala eza te ntango tosisi makambo bakisi na oxygène batie na oxygène tovandi moke tobi bon tozongi lobi ntango tozongi bandako lobi yango toluki mpo toya koya toyeme situation mobulu eza kaka kosampire ekomi kaka ba 16h tobandi kolanda tokota 17h ndeko na biso apesi biso au revoir kamala male ye azwi ya enzela atiki biso donc na ndeko na biso eza te po lelo liwa ebendi ete tozalaki malamu tozalaki penza bandeko ya solo donc eloko nakoki koloba na Mambri Koko yango wana. Merci beaucoup maman. Voilà, merci beaucoup pour les lots ezalaki nan oyo poto pesa bino information ke corps ya Mambri Koko esi ebimi bomonaki biso na morgue bomoni biso na salle zo esika ba exposer corps ya papa Mambri Koko oyo tokolemba kolela te oyo tokolemba te kotala penza na ba œuvre na ye o atiki asali biloko ebele bozui témoignage ya Ismaël et les amis d'Ismaël et les kakabomo na kaboyebi combien baza pe suivi ma bana poto pe osala malamu soko bo soutenir œuvre wana Mambri Koko atiki bana libota ezali to bina kishasa ne ezalakati artiste azali bien tanga za na bombo ndenge papa papa Kwedi a ute koloba bana bazaka ba star te papa zaki star
mais bana batikala no fils que na moi vie pour bino bat bolingara bango biso bat olingara bango to mekampe ko soutenir bango pour que après bango ezala miloloté asalaki monaki azongisaki on a l'information daki oyo mais suite ya matanga eza lobby parce que entorme eza lobby biso to kolemba te toza wana na service na bino bana poto o nyonso ba soutenir biso molobe na mino za rangai oh bino moko bonzimi en tout cas José Masena Nzimi maman mokambi molobela bana poto Patrick Desouza Nzimi maman mokambi maman mokambi molobela bana poto Freddy Akimbia Ndimi maman mokambi molobela bana poto en tout cas Juliana Ercano hein Juliano Ercano Ercanon Erkamel donc Juliano Erkamel Nzimi il y a Prince Monzale Nzimi a petite sœur Isaac na émission chez Isaac Nzimi ba impératrice bino nyonso équipe moko amboka Aigle Michel yesa tonton Rosa kena nyongolanga en tout cas la Romo senga ba nyongolanga mikolo aza nyongolanga futa Evadi Claude na pesio vraiment mbote mobimba et pas na yo merci beaucoup na Victor Mukenge, artiste polyvalent. Merci na yo Eric Boss, garçon finlandais. Merci pour notre soutien na mino et panangai. Merci na Fadegol Mata de Bundes en Allemagne. Merci na Junior Platini Boss live. Merci na bande kono so balanda so président Ricardo, président ya Kabuskop, président ya Vita, mais na monde entier. Attends en Égypte alobi bana poto so bokokite ya zo zwangai. Président d'homme na Lille, bana fiki ba biso ki bo simbinga te, bazo botola na bango ngai. Tonton Patrick Momo, merci na confiance, merci na Hervé Lo la DCLR, son azo insister pour na yebi. Hervé Lo la DCLR. Fodi Akimbia bi mamna loba matika songwa yebi et Zeni Mouswamba yebi masona loba. En tout cas na rokoka sate Guillaume de Valère, Fiston Kakala na russe, Blanchard Mbungu na Italie. Merci Nabinonio, c'est surtout na Kamska Mena. Merci beaucoup tokutani lobby bongo na enterrement mama Kambia Rosalawana. Mais soutien na mino ça nga. Beba tu nga pas ni chapeau. Mutu epema. Hervé Lo la DCLR ya makasi, Freddy Akimbe ebi. Oh mère Juliana Erkamel. Non, c'est la yo kaka. Ndena on c'est la madame Nico na Suisse. Maman Nico na Suisse, maman nanga Nico na Suisse. Pourquoi pas monter mes arts au fond, yo yebi. Bonjour bande konanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love.